ya essaye le terre tozaba na tata moko ngaka bibi boni lobi naza na église na okime église te na okime église po ata na kimi mokolo na yamba Yesu bitumba ebanda soki na kimi église na famille olanda yo kaka eloko eleki nzambe eza te tokangama na molimo santu nde kobuka biso molimo santu nde kolakisa biso nzela beleme soki opanisami na molimo santu diference ezalaka mutu akoteya mutu te bakotala yo kaka na evandeli na yo na langage na babi te aza na nzambe mama oyo te likambo oyo jamais en tout cas soki nga kutu mekomi awa te me molimo santu telema abuka biso tobukama ye na tani na binzambe na lola zwa lokumu aleluye aleluye betela Yesu Kristu mabongo teleme kota mosindo na molimo santu yango teme na biso ezalisa biso intimité avec le Saint-Esprit nani oyo aza intime na molimo santu mutu oyo azalaka makopi na molimo santu abukanaka na makambo mokili oyo te azomona yango nyonso eza normal ndenge ekomi boye sava nzambe na lola azwa lokumu ndenge ekomi boye sava nzambe na lola azwa lokumu belebe tikaka bato nde batombolaka balobelaka yo moko komitia ngai te tika nde bato balobaka moyage na yo tozomona ndeko oyo likambo oyo angai ye mpoka bayamba Yesu yango wana belebe eza te oza tia na ntango wana oyokisi molimo santu soni eglize efingami nzambe na yo bafingami ekoleka nango lokola toza na nzambe nayebi ke ekosala nga mpasi me na kelke miniti nabosani mpona nini nabosani mpona kozala molimo santu bambuma ebisi ngai mwana na nzambe azala molimo santu azalaka boye nabukami nalembi bana moko nzoto bieleme eza na baskandale mosusu bandeko na biso bakutana yango otala elobi te mwana mwasi oyo antuka aza ya nzambe mama ya likambo oyo otala elobi nzambe na lola azwa lokumu aleluye atangeli biso mokanda ya Timote de Timothée 1 à 14. Et Timothée chapitre 1, les versets 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Balobi na biso to bomba bien aimé. Attends ça que molimo santu avanda kati na biso. Bien aimé. Yo yebi yango. Otanga kama pe butu moy. Mais yo zo likata molimo santa buka yo ndeni. Yo yebi ki azakati na yo. Azotambola na yo. Mais obali na yo molimo santu abuka yo. Mais na munoko na zokanga. Bomoni na makapi na nzambe me molimo santu kati na nga avanda te mwana nzambe azala molimo santu azalaka chacha ezalaka mbeli soki okati boye obalusi boye kati mwana nzambe te mwana nzambe azalaka na bambuma molimo santu yango bazoyebisa biso il faut tokangama na molimo santu mpo ayebi ke biso moko tokokoka te nakoki kozwa desizio na 12 heures ekokoma ta 13 heures te nalongwe na présence na nzambe mpo nalongwa te il faut nazala na molimo santu oyo navandisami na kati ya liloba nzambe sa liloba nzambe nozala libanda
baokanga yo tokokende. Mais soki oza na molimo na Nzambe okoki mpe kokuta na bango baleki bayebisi bango kutu oluka bakanga ye wana aleki molimo sata alekisi yo na bango bene a condition ozala na ngambo na Nzambe. Soki oza na ngambo na Nzambe bakopela yo bitumba ya butu mpe moi. Bien aimé totelemi kolo toboyi